oza mwana ya Mbanzangu ozolanda émission oyo actuellement équipe mobimba ya 3 Exa Production TV eza awa na mboka na yo olingi balakise pa na bino olingi ba visiter venir na bino benga biso actuellement toza bongo na Mbanzangu pendant quelque temps oyo tozosala ba tournage awa na Mbanzangu oyo ezali bongo première tournage na biso oyo tosali bongo na quartier Noki. Banzangungu imputwa Kongo, Banzangungu Suisse dia Kongo. Beto babonzo tunatwa yangalala, matoko zindumba bambuta ye baleke. Matoko luzangule malu kwetu kwenda, Banduga luzangule malu kwetu kwenda. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu fata dia mufuma. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu fata dia miase. Bonjour, chers internautes, bonjour, Bandeko, Balandi, Batali, Bisso, bonjour, communauté 3 Exa Production TV, bonjour, Bana Paris, bonjour, Bana France, bonjour, Bana Canada, États-Unis, Bruxelles, et bonjour, Nabangungwa, Nyonso, Nabangungwa, Bazali, Banda Moka, Bazolanda, et Mission, bonjour tout le monde, bonjour, Naba Congolais, puis Congolais, voilà, Awa Lelo, Toza Bongo, Awa, et na ville ya Mbanzangu de Tesegino tozoya wana Mbanzangu lelo toza bongo la ville ya Mbanzangu précisément la ville ya Mbanzangu premier quartier et tokolakisa bino ezali quartier Noki na quartier Noki nde tokolakisa bino biloko ebele oyo eza bongo awa na quartier Noki bokomona yango elongo na 3 Exa Production TV mobimba. Merci beaucoup à vous, merci à bino qui vous donne la biso, merci à bino qui vous donne la biso, on est toujours ensemble et avec vous. Et bon, alors là, tu dis, branchez, coacher, aimer, liker, commenter. On va vraiment dans Mbanzangu, on a des émissions. Naba na Mbanzangu, nyonso baza libanda mboka. Na tikeli bino émission, tikela biso commentaire. Oza mwana Mbanzangu, ozola l'émission depuis quel pays. Voilà, merci beaucoup. Bye. Awa, tozali na ville, tozali na route nationale. En face ya onatra naza penga moko te naza na ndeko moko ya Mbanzangu akose présenter oyo tokotambola na ye toyo kokuta akobetela biso masola Mbanzangu tokotambola na ye na Mbanzangu akotambusa biso na Mbanzangu vraiment nde tokosola na ye ça te solo. Bonjour bonjour bandeko batu mokili ezotala yo bakoyeba kombo na bayeba otala yo bon en tout cas ya liboso nano na koloba Kala ka tozana bandela ba Congo. Tolo bala mwa langi la mwa tozana bandela ya Congo kimana bona kumbo Chebasani za makanda. Ai. Kalo mwa kindipo. Mwa kindipo tombe la chala voilà. Basi matoma pasta donc mtoto wa Congo te. Donc ça c'est solo et tukuwi dina batu bazoka li Congo te. Toyokio awa biso toza bongo awa na Mbanzangu
okokoyebisa baye bazotala yo na mokili mobimba ndenge ozali suivi na mokili mobimba soki mpo ozali na bamina bato bakenda po te batika yo ntango bakotala yo bakose refere mpe na yo okokoyebisa bato awa toza place nini epuis toza na quartier nini. Donc awa toza na quartier noti donc place oyo boomona awa bato ya gouvernement basalaki carte oyo mpona komemore kaka mémoire ya nsima na biso nde nsima na biso wana boomona nde place ya prison donc nsima wana eza prison ngambo wana eza Sonankulu côté prison centrale eza bana bauteka kuna na prison abano ya osamba nde bazotiaka ndako wana donc place moko na bileko donc mikotelaka prison centrale te donc ntango akomi nde awa nde kashoko yango etikala longo ya prison oyo bakangaka babatimokima alors tozodécouvrir mbanzangulu tozodécouvrir quartier noki après quartier noki eza mpe na baquartier oyo okofaire découvrir biso lisusu awa elongo na émission na biso na 3 exa production civile voilà mwa liloba na bana mbanzangulu bazolanda po baza libanda mboka plaisir atrodon esengo tunane tokaka madela mbangu toka balanga tuna émission mama bien ezali voilà tokotambola biso voilà awa tobaye na biso sikoyo totambola na biso comme d'habitude merci na baye nyonso oyo basungi biso basoutenir biso na voyage oyo ya molai ya mopembo tosali awa na Congo centrale et précisément la ville ya Mbanzangungu. Merci na papa Freddy Kalidja depuis Allemagne, papa Freddy Kalidja, et merci beaucoup papa Freddy Kalidja. Pourquoi pas et Nako Saloué et papa Paul Mafuta depuis Hollande. Merci beaucoup papa Paul Mafuta depuis Hollande. Sans oublier papa Ricky Japana et papa Ricky Japana, maman Angèle Dondo depuis Londres, te Pessimino Bambote. Sans oublier mon vieux Alain Panda et depuis France, te Pessiope Bambote Belé. Ça t'est solo. Awa sikoyo prison papa Simon Kimbangu. Sikoyo et beaucoup la boye ko ya raté. Mais le toma poussa na kibele to poussa na siko. Donc awa place ne bakanaka papa Simon Kimbangu. Donc na do dilembo tikala bonne bo mona boye. Donc Fanto depuis Salama Fanto. Depuis Salama. Eko ya raté. Et tikala ka bu. Selon histoire nga gangaka era gangaka alifantone salam fante salam be yango ko ya te tikana okala bongo depuis série wana tilelo na passage ya papa Simon Kimbangu to ebi pesa mabele papa Simon Kimbangu donc ba etu botala biso ba bozala ba France bozala ba Belgique bozala ba Paris partout vous êtes dans le monde bomoni prison oyo to manana biso ba moni ngo déjà to voilà prison oyo bakangaka papa Simon Kimbangu prison bakangaka papa Simon Kimbangu bomoni yango tolakisi bino et chaque solo totambola so ato wana venir oyo avenir oto na ville toana ville awa place toza makadamo totambola na kombo te kombo ntuke château moke mais benda mo kaka prison wana voilà o baoba pe eza ndeta kala ba ubeda pe parmi ba référence oyo bana openga ngo madame wenze pe ezalaka série moko boye na kala ok donc wenze d'ailleurs donc wenze ya bitula ebandela awa ok ebandela awa wenze ya bitula ebanoza bamama bauti bilanga po baya kotia mwa base awa ok awa tomoni na église wana Sacré Cœur église catholique nde tomoni pe rond-point territoire voilà siko awa expliquer biso bato baotala yo bato baolanda partout ozolanda bato ebele bazotala yo mo makasi e toyebi ke mbanzango ezali mboka ya papa Simon Kimbangu bamiracle nini to baevenema nini oyo eleka na mboka oyo etika histoire awa selo ndenge bapapa banobeta biso masolo moni sera babelezima banoko na biso babelge donc awa soki tomoni 16h moto moyindo banaopota
okota te na ville 16h mutu mundo 16h mutu mundo okota te ozosignale bato baotala biso awa toza na mbanzaunga toza na ville quartier nord awa tomoni banque awa banque oyo tongwami nango mutu kalakala mpena te tongwami nango kala te donc awa ezalaka 16h mutu mwindo bakomona histoire te so bamoni fo bakanga donc 16h donc awa ekomi mindele na mindele donc bamoni mutu mwindo bakangi yo epesi tribalisme puis awa ezalaki hôtel cosmopolite ezalaki hôtel cosmopolite place bamindele babana komelela awa hôtel cosmopolite place bango mpe abenda yaka talo omoni goma chaine donc référence ya bamindele ezalaka 15h ndonde bolendi kota dia tala bowumba bongo me bane koleka ndeni na bato mbanzango bane koleka ndeni bon bato basabiswaka ndenge banobeta biso bahistoire kolo papa ezalaka ese kotaka ese na mémoire te 16h nakokende ville te bakokanga ngai est ce que okobetela bato mpe lisolo ya mbanzango ebanda ndenge nini po lelo ekoma mbanzango ebanda ndenge nini ekreama ndenge nini eza histoire toza na mboka oyo tolobaka ezali mboka moko historique ntango mpe lelo toye tokisi boye histoire mpe bato bazolanda biso bazwa mpe bahistoire mpe ebele osala émission te osala émission voilà donc po biso oza na biso bato basérie oui mais histoire ezalaka na acheté mais au moins tozala na connaissance nango connaissance donc mbanzango ezalaka mais c'est 6 villes moninga série ya bacolonisation donc tobetaka mwa tosalaka mwa basynthèse c'est po ça bato bacomprendre donc koto banobenga yango 6 villes mbanzango nkombo euta ezalaki na mboka moko boye banobenga mbanza moto abana kodirige mboka wana banobenga ye ngungu nesiko mundele talaka bapellation awa mboka ya mbanza ya ngungu ndesiko bakanisaka kombo wana ekomi mbanza ngungu moni place kombo ya mbanza ngungu ekibelaka ezalaka tisvi donc ezalaki bakombo ya bato donc kombo ya mboka mbanza na mutu ngungu Olivier Mbolo te itandaka te donc bakanisaka nde bakombo wana mboka mbanza mutu abandaka kodirige mbanza ngungu donc ekomi neti oyo mbanza ya ngungu mbanza ya ngungu wale bakanisa ekomi mbanza c'est ça donc voilà merci chers internautes pour monique bozwi explication et ya mbanza ngungu et histoire ya mbanza ngungu bozwi kalona histoire donc mbanza ezalaki kombo ya mboka ezalaki mbanza moto abandaki kodirige yango kombo na sunungungu nde apres nde eya kosala lelo basangisi ekoma mbanza mfumu donc mboka ya ngungu donc mboka ya wana bachinois banozala wana hotel wana hotel donc bachinois banozala wana eye baya kosala baloso babilanga loso kala bachinois baya kala na congo sikoyo sete solo oyebisa biso mbanza ngungu apres avoir kosalama eye kosalama mbanza ngungu ekomi lelo mbanza ngungu ekomi lelo oyo toyebi et après bane est ce que kokoyebisa biso ceke mbanza ngungu eza na bato nini oyo babimi na mboka oyo sur tout le plan oyo même des années même na histoire même présent oyo babimi na mboka oyo baevre libanda et puis baza conni libanda sur tout domaine baza ebele de ce toke na bapolitique net pour le moment mise à jour te tobanda nano na po tozolobela histoire tobanda nano tozongi tokena voilà kisombe kia komisi tozalaki na bakiakwama tozalaki na politique tozalaki na baza ebele banginevuvu bambuta mambidila
wana pasala asala oui oui asala na pomba nzango ezala oui pour manzidi là c'était les politiciens oyo basimbaki mboka oyo ok ebongo kota ya combien ba commerçant minene oyo bateka mboka oyo ba commerçant bazalaki ebele tozalaki na ba Léon Finda ok moto asalaki omoni Sera Mobutu basoda bazalaka impayement bando kofutama te mwa retard mais papa wana futa basoda na mbongo na ye et puis Mobutu asalaka ke adengisa ye bakutana papa banga kanisa bakoboma ye azongaka liwodi atimaka po abangaka po buta comment moto individu akofuta basoda osero wana bato bazalaki na système akobombaka mbongo na 100%. Makambo ya babanki ne ezalaka te azobomba mbongo na ye na basaki ko aevitaka bongo mpo sero wana banungunungu ekomaka ke fo basoda tanto balingi basala pillage po bango baboyaka makambo wana nafuta bango Mbanza nafuta bango na mbongo na ngai komobutu koma individu fo afuta basoda fo aya tokutana pere akima azonga liwodi encore bakongo bazalaki na bakongo bakobanga donc commerçant atika histoire Finda Léon à part ye commerçant ni misusu atika histoire dokolo si azalaki commerçant dokolo azalaki politicien to commerçant ok tozalaki na bakiaku ndeti badokolo baevre nini batiki dokolo si lelo baevre nini ezali dokolo wana baza na mama na commerçant po omoni Sera kala babailleur de fonds ya makasi ezalaki bakongo meme kisasa wana baimmeuble ebele sokoke na ville omona kaka immeuble ezalaka papa moko mokongo c'est ça wana boma na teni yo baguerre te ville oyo ya biso ya Kinshasa Gome ya Kinshasa etongami bakongo nde batongi yango donc voilà cher internaute awa toza liboso ya homme ya ISP donc awa toza na université ISP ezalaka université pédagogie donc awa toza na ISP otanga na ISP oleka awa na ISP okenda obwaza otanga ovanda na bahomme olekisa bamoma ebele awa na ISP donc voilà awa université na biso yango ISP université supérieure pédagogie voilà merci et tokokota yango na ndenge ya kati wawa tozongi na construction bakongo batonga Gombe voilà mais nga naza mpe na témoignage et parmi sur le plan ndenge olobi ya commerçant ya dokolo azali première congolais oyo basalaka banque na Congo donc dokolo azalaki première commerçant oyo asala banque na Congo mais natif de Bantango donc voilà donc histoire po tobeta yango donc natif donc famille ya dokolo eza awa na Bantango bandeko na ye bazali awa baneve na ye bango tu bazali awa bakiala bana misusu bakufa ok donc voilà donc eza histoire merci cher internaute merci na bino tu bolanda biso merci na bino tu botala biso partout vous êtes bosika nyonso bozwami bolanda biso merci topesi mote na communauté 3 exa production nyonso mobimba oyo bazalaka na biso toleki quand baprofesseur ya ISP yango ok donc baprofesseur nyonso ya ISP bavandaka bandako na bango yango ok malgré bango tite mais la plupart donc na basista mpe mosusu mpe badiembela mpe bazwa problème ndenge ezalaka donc voilà donc merci cher internaute bomoni tozozwa toujours éclaircissement ya malamu awa na émission na biso na Mbanzango et précisément na quartier Noki. Merci na maman Jolie Ngumbu depuis Paris, maman Jolie Ngumbu, mambote na ebele, merci
et pour notre soutien. Merci na papa Nabiso, Ricky Bazika Japana et na maman Angèle Dondo depuis Londres. Merci aussi pour notre soutien et papa Freddy Kalidja. Et papa Nabiso Freddy Kalidja. Merci beaucoup depuis Allemagne pour notre soutien et pourquoi pas na papa Paul Mafuta depuis Hollande. Merci beaucoup papa Paul Mafuta depuis Hollande. Merci Penabino tout beauté à la biso communauté 3 examens beauté à la biso au Pesibino Bambote et bien voilà. Alors tout ça du bosso il y a université en haut. Donc voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Et tu vas continuer. Ça, c'est seulement à toi dans la rond-point. Ah, tu vas dans la rond-point ISP. Ah, tu vas dans la rond-point ISP. Donc, là, ISP, rond-point ISP. Hôtel Makani. Hôtel Makani, Zeleki, Hôtel Makani. Voilà. Et là, Oyo. C'est grotte. Grotte en Banzamou. Ok. C'est grotte. C'est la namba la Simaboya, Soussou. Voilà. Tu vas soutenir. Voilà. Photo qui est une grotte. Voilà. Donc, ça, parmi eux, Masiki ya minene. Donc voilà, on a rond-point ISP. Bomoni nzela te uti yangoyo. Nzela te uti boye. Nzela te uti yangoyo. Et awa to komi bon na rond-point ISP balobi boye. Soko kebo keiti grotte ya Mbanzangu. Et soko zongi boye, ozongi route nationale. Donc to kende boye kitala après mozole pe yanani ya doko ezala. Voilà, merci beaucoup. Chers internautes, toujours continuer toujours. Voilà, vous moni toujours tambola toujours. Ah ouais, na Mbanzangu, automone avenue circulaire. Voilà, avenue circulaire. Moi neige. Moi Canada. Ah, Rambo Mali. To écoute na période de chaud. Mais langa. Mais l'air to poli de la mai jambu la teme ya ba neige. Donc Mbanzangu za mboka Mali ya mboka Mali. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Tozotambola toujours balabala. Biso bakolo balabala. Balobe mission balabala la bien yango et lelo est déplacé de Kinshasa si awa na Congo central précisément na Mbanzangu. Voilà, merci na bino batu tout bo pesi biso confiance yaka kota na commentaire s'abonner et tia ba commentaire surtout aux natifs ya Mbanzangu aux mwana Mbanzangu oyebi Mbanzangu otanga oleka oya ba séjour j'ai la biso vraiment et commentaire ebele j'aime ebele et benga biso ozana likamboli kotuna obengi biso on est là et benga biso miso balabala et déplacer tolobaki pe tokokisi pe tosaleli yango yo mutu ozelaki tozela soki ndenge nini biso tosali
tosali tokomi biso déjà tokomi mbanzangungu donc voilà tokomi mbanzangungu et olingi mpe ointervenir biso toza na mbanzangungu awa intervenir biso problème ezali te donc biso toujours mosala nde yango ekotelaka bato voilà cette solo tomoni paysage moko ya kitoko awa toza wapi tozaka na kati ya ville wana maison kitala voilà batonga na mabanga maison kitala oyo nyonso eza lupango ya moto ya Kyakwama oyo nyonso lupango ya Kyakwama ya Kyakwama ok bato ebele mpe basala baclip awa ok banisi ebele baya mpe kosala baclip awa ok Kyakwama ye moma moto atonga bon selon histoire oyebi kaka babiloko tanto bandele mpe batika ok wana tokokota tuna te c'est ça biso toyebi kaka histoire ya Kyakwama voilà mais tikalaka boye to bato baza na kati to bato basekilisaka yango bato atika moto wana osekipe nango batiaka babiro na bango namoni bazoreflexione nga vraiment une belle maison bijou oh des années libanga na libanga eza lokola mausolée lokola monument déjà lokola monument moko batonga batika ngo awa donc ekokweyaka lelo te po euti nanu mosika po ekoma ti lelo biso bao bagénération oyo tomona yango euti mosika donc génération ya génération ekoyaka ekomonaka yango donc elobi maison kitala et responsable nango honorable ex honorable et ancien honorable Kyakwama kongo dia bandoki kwa kala ya wana parti politique na voilà vraiment merci beaucoup cher internaute merci na bino mpe bolanda biso tikela biso bacommentaire tikela biso bajeune omoni osepeli tikela biso vraiment bacommentaire ebele siko boye tozokita ti wapi okende siko na mausolée ya Dokolo ok place bakunda papa Dokolo oyo lelo atika histoire monene na république na monde libanda donc pas qu'à seulement la République démocratique du Congo mais dans le monde aussi et papa na biso Dokolo voilà mais Dokolo pe atika bana baza reconnu bayebani ok baza style l'envie bazali à part famille mais baza na poto ok baza na bango na poto donc topesi mbote na famille Dokolo nyonso oyo bozotala biso et famille Dokolo et bozolanda émission oyo ozo faire partie na famille Dokolo topesi yo bambote ezali mpe mwana ya papa Dokolo topesi yo mpe bambote ebele ya mingi voilà et tozokoba donc maison kitala yango oyo ok napesi mpe mbote na famille moko wanozala famille kuza bape na poto kuza mais soki mpe ya des gens oza mpe na baconnaissance na yo oza na bato baza libanda bana mbanzangu oyo bakenasi moyen ya kopesa bango bambote ya kolangongoise bango eza émission ya kosoutenir bana mbanzangu donc oyo eza émission mpena il faut kosoutenir mpona visibilité donc awa tozaka toujours na vie donc tozomona baconstruction toujours ya babelge ya mindele donc mindele nde babita awa na ville awa mirosco mausolée eza awa ok mira mausolée ya place bakuna papa na biso Dokolo ok après miro ferme ezalaka kuna bisombe ferme ya Gisombe ngambo la ferme ya Gisombe ok donc côté tout tozaka na ville kaka ok mais ça va propre tozaka toujours na ba style toujours ya bindele kimia bato baatengene nde tika na mikili nde tika mikili donc pomona mutu pasi moko donc c'est ça donc entrée yango wana awa nde na kati awa mausolée ya papa na biso Dokolo ezali
Chiko bat bavana na kati pe ba surveiller ok ba surveiller ok là si tamnena eza site mama na site repermettre biso mama na toko site ok mama na site place bakunda yango na mozoli yango wana côté batole wana rouge na mama awa yango na ils ont un système il faut putain na se awa tozali place bakunda papa na biso dokolo donc dokolo ya dokolo kaka oyo kaka na bakini oyo so Sainte-Thérèse dokolo ferme dokolo comme wana boyokaka wana ya dokolo kaka wana ya dokolo nde yeyo bakunda ye awa azalaki motu en vie azalaki grand commerçant et République démocratique du Congo et azalaki grand bailleur de fonds ya kosala jete donc histoire etikala toujours histoire ekosaka te dokolo azalaki grand bailleur azalaki grand baron ya kosakana te awa na République démocratique du Congo et toyebi bapasa pe bahistoire ebele na mobutu basala po bafilme ebele mpe na mobutu bateatre ebele mpe na mobutu donc dokolo kaka moko ka ya kombo wana donc awa nyonso bozomona lupango nyonso place mozole na ye ezali place bakunda molimo na ye donc déjà place mozole na ye ezali emonisi déjà que c'est un grand prêtre donc mozole na ye ka place ezali lupango ka place babomba ye elakisi déjà que azali prêtre monene donc voilà merci nzela oyo eza basika voilà merci na bana bayebi mbanzango bana poto nzela oyo eke mbamba voilà merci na baye basepeli komona mausolée merci na baye basepeli komona ville c'était solo pusala to beta merci oyo nyonso oyo donc mituka mpe kokoya wate ememi yo na mausolée ya papa dokolo place bakunda papa na biso dokolo awa na mbanzango na ville c'était solo tomoni mausolée tozaka toujours na ville tomoni so nzela continue kei oyo eza basite ya sika nzela oyo nde keboye soko keboye soko ozongi boye école edape ya ISP soki tomati boye village wana ezalaki village kindele soko fonce mbamba soko fonce okebima mbala moko na kolo fuma oyo akolo bato mosusu bakendaka mpe nzela makolo ya bimi na bakolo Gisèle donc c'est ça voilà merci et tomoni déjà oyo ezalaki bagrande site awa na quartier noki na ville na biso ya Mbanzango voilà merci et tozocontinue tokomema biso susu wapi awa na ville ya Mbanzango na quartier noki nini susu tomoni te oyo ekoki kozala référence na mokili na bana Mbanzango motel makani voilà tozokoma puis tozonga na biso à part hôtel makani voilà merci beaucoup chers internautes merci na bino bato botela biso merci na bana Mbanzango nyonso boza libanda nayebi ke bana Mbanzango boza na États-Unis boza na Canada boza na Miami boza na Norvège boza na France Belgique Bruxelles boza partout bozali na monde topesi bino mbote kia zingi tukuluveni bana Mbanzango ensemble c'était solo nipo omeni oboteni awa vraiment na Mbanzango oui donc oboteni awa okolia noza mpe na bamaster to baninga to bavie na bino oyo bato babima bakenda mpe kala bakenda libanda mboka ebele bana Mbanzango bana poto baza ebele tosenga bango kaka soutien tala kaka mboka babosanaka te si histoire bachanzaka te histoire il faut obetelaka bana na biloko boza na bango kuna nini ya kote touta voilà mais évolution ya Mbanzango na bannée passé na actuel aujourd'hui lelo évolution ezali développement ezali to ndenge nini bon tokoloba développement si eza nango malembe malgré mwa baconstructure ya mboka bomona eza baconstruction bato baotongaka même mboka ezodéveloppe
C'est ça, voilà. Merci. Et Nambanzango, l'activité nous est population ça la vraiment mis. Ah, on Nambanzango. Comme mingi awa toza na compagnie te. Si. Kala tozali kaka na On attend, voilà. yango kaka bato banaotielaka nini. Donc compagnie eza te awa tozalaka na compagnie ya Congo. Congo c'est-à-dire faut kosimbili nsengo kokudia ah donc kosala bilanga. kosala bilanga. Voilà. Donc bamaraîchère donc eza milieu moko boye ya bilanga. Donc awa place to kobwaka graine ebima. yaza bien so tozosala émission na biso koto boke wapi merci wana tosoneli mona kiese boniface Ok. bato batiaka mbunda kiese bana poto bayebi donc bazalaka na mama na groupe folklorique Ok. ngoma kiese Yes. donc awa madele kuna eza fertile soko bwaki eloko ebima ata na nseke ndembe donc awa mingi tolonaka mingi ndembi sibulu oyo balobaka sibulu ndembi culture na biso mingi yango wana ndembi bashu batomate série moko kuta ezalaki me bato ya ngola babanda kosombelaka biloko koto ndembi wana bato babraza babanda koyaka epuis série moko boye ya kala série mpena balindele bazalaki tozalaki na culture ya bafraise bato banolona mingi bafraise babanda koteka yango sikoyo par kilo ezalaki cher mais sikoyo balindele bake culture wana ekomobunga nde bato sikoyo bakoti na bandembi bashu Mais côté sur le plan, il y a des jeunes, les jeunes, bazaka évolué mingi na misala ezali ya agriculture donc à part yango eloko mosusu ezali eloko mosusu eza te po toza na compagnie te compagnie eza te donc mais bajeunes bazobundaka même bazobundaka baza s'en sortir ebongo na baressortissant na bino ya mbanzango oyo babima bakenda ntango bazozwa bazongaka na mboka basalaka makambo nini eloko te batongaka bandako na bango voilà yo ovandaka na poto ngai lokola kompanaka yango te nazwa pe temps toloba likambo yo oza natif lokwa toza na mbanzango tolobelaka mbanzango oza natif ya mbanzango okende osala 30 ans 40 ans libanda mboka ntango ozongi okende oka potongela biso ndako mayele nini oyo ozwi kuri epai ya mindele oyo okoki koya nango awa obranche mpe bana mai osali mpe société moko boye osali entreprise moko boye oengage mpe bato c'est ça évolution ekendaka soki netike bana mbanzango baza 20 bakenda poto bazwi mayele moko mpe ya mondele baye boye basali soki olobi ata na domaine ya agriculture bakoki mpe kopusa makanisi ebele basali makambo ya minene mpe na ndenge ya agriculture bakomi mpe mbanzango par exemple ekokoma mpe premier producteur ya tomate na Congo eza ba initiative par exemple mbanzango ekokoma première ville ya production ya chou ya seboule ezosenga mpo boabise makambo tu mais ntango bino bozoya te bana mbanzango bino bato bozwi pa même na bible elobi soki ozwi kanisa baninga mpe oyo nanu bazwi te donc c'est ça ngai eloko esalanga mpasi mingi yango wana omona moto asali 40 ans 50 ans na poto kozonga bayeleka atongeli biso ndako okoki koya na idée te pendant 50 ans pendant 40 ans ovandi travailler na bakompagnie ya bamindele Donc voilà, merci. Malgré Mboula, ils ont menacé biso en plein tournage dans deux beaux mois. Toujours pour la Matanga. Mboula, vraiment, ils ont menacé biso. Ils ont toujours
en plein tournage na mbula ezomelase biso mwa matanga ezokoyakoya na koko tule ile ya mutambi atokolo sangre malu kwetu kwenda atubaru sangre malu kwetu kwenda eto mungu kweta tukwende mata mungu kweta ya mufuma eto mungu kweta tukwende mata mungu kweta ya miase ajote mutumbule nike atuma tukwana tumbule nike tomasiama mulonge kangwe tina sikona tina kisalwe bantu babonzo bakwete bakisa tombokola tieto tusolele batokolusangle malu kwetu kwenda batubalusangle malu kwetu kwenda eto kungungu kwetu tukwende baza mungu bataja mufuma eto kungungu kwetu tukwende baza mungu bataja miase kwa beno sina mambanza ngunu tuka mfumu lutunu mfumu kinzomba mfumu lisengo moka awa wako ancien président ok donc soki papa mobutu aye ayemba nzango ndako bandoko yambela ye ndako bando yambela président papa mobutu soki ayemba nzango donc ezalaki présidence donc ezalaki présidence résidence ya donc soki mobutu ayemba nzango abandaki kolala awa ezalaki présidence lelo ekoma seni batiango bureau ya seni voilà merci et tozokoba bongo oyo ezali po eza nini ya bamaser pouvoir Makile. ok pouvoir maser makadama oyo tozotambola oyo babelge pratique yango si radio bandoko tongaka bandoko tiaka biloko nini ne bandoko tonga po Qualité. badurance ya qualité ka ya mélange qualité ya mélange umeli ya soki tozala te tosalaka tokuti yango c'est ça voilà voilà merci merci beaucoup cher internaute tozocontinue toujours merci na bino bato tu bolanda biso merci na bino bato botala biso merci na babone na biso nyonso oyo bozolanda biso partout vous êtes dans le monde olingi obenga biso olingi okota contact na biso ebenga biso numero ezali wana oza na motuna olingi otuna olingi ose pose oza na problème ndenge tolobaka toujours comme d'habitude émission na bino balabala yango Vadia Tomasimba Kisami Allo José Kiangebe Muta Franklin Masaoua Tomasimba Kisami merci beaucoup et ça te solo awa tozocontinue wana hotel makani matel makanya bandi makani oyo bayebi baprêtre mbanzango makala yango wana ok kokala bahotel ezalaka tuna ebele te ezalaka ti ok tozalaki na banani fils ok tozalaki na baloa maza banini oyo du peuple du peuple disaïr oya se kuna na shaba oya bampondani oya mpondani yango wana hotel disaïr la cascade la cascade les cascades disaïr oya mwasi kota shaba c'est ça vraiment merci hotel makani voilà prami hotel ya lix ya mbanzangu ya kala oyo kisoni kisoni baloesango ok oyo nawa kisoni kisoni bagrand commerçant lisusu akoti politique
Vraiment, famille qui sont professionnels en moto. Voilà, merci. Et merci la bien tout beauté la biso. Aux amours, petit man qui sont là, te professionnels en moto. Vraiment, merci la bien tout beauté la biso. Aux amours, na yambanzangu. Aux autres émissions, actuellement, équipe Mobima, il y a 3 Exa Production TV. Et ça, on a mboka na yo. Olingi, bala qui fait pas na bino. Olingi, ba visiter, venir na bino. Ben na biso, actuellement, tozabongo na mbanzangu pendant quelques temps o tozosala ba tournage awa na mbanzangu oyo ezali bongo deuxième première tournage na biso oyo tosali bongo na quartier Noki na ville quartier Noki et na ville na biso donc Gombe hein donc Gombe ya mbanzangu donc oyo bozomona ezali Gombe ya mbanzangu merci du personnel à Onatra. Ok, donc chef numéro 1 à Onatra. Ah non, il y a Paya. Ok. Donc voilà. Merci. Donc, Olingi va visiter et Panabino, aux hommes vraiment la Banzango, au Sepeli, au Monipe Panabino, au Olingi va côté Panabino, Bayana veni Nabino, Balekala veni Nabino, Olingi va filmer, soit au sommet espace Nayo Koto, au sommet de l'Olingi va rendre visite à travers cette chaîne, oh, mais ça n'a pas tel électrique, qui ça, Lelo et qui, si bon, na Banzango, Benga Bisso, Tozali, Awa Nambanzango sur le terrain. N'hésitez pas, nous sommes ici en Banzango, Benga Bisso, équipe Mobima, Tozali, Bozomo Nangamoko, Papa Sano, Bakala, Kubangayo, Notambo, Mabela Banzango, ingénieur Augustin Kanimba, Tozali Mabela Banzango, malgré équipe, Ezam Nene Bassou Soubaete, et par rapport, il y a budget, par rapport, il y a logement, et merci, na Papa Koé Michel, et bien encore, le chef. Monsieur Bamote, merci à la technicien, la mission Moussou Batikali, Fabien, caméra, Fabiola, Monsieur Bamote, et caméraman le plus dangereux du moment, Fabien, et Monsieur Bamote, et Bosé Beleo, la caméraman, la mission tout, il y a 3 Exa Production TV, Monsieur Josué, Ali, Monsieur Binotou, Bamote, et Belé, donc voilà, Monsieur de Tambolika ingénieur, Augustin Kaninda, le Moulouba le plus civilisé du monde. Voilà, et toujours continuer. Ah, toujours gagner sur ville. Ville, ah, sous-directeur à Onatra. Ah, sous-directeur, donc là, ok. Sous-directeur à Onatra. Ok. Donc, nous sommes toujours dans la vie. Ok. Pour un cercle à Onatra. Cercle à Onatra. Cercle à Onatra. Les agis, c'est Onatra, ils agis bien. La place on est à Ineti. Salia, Petit, Bar et Zawana, donc, c'est basé repos, beaucoup qui est venu en moi. Ok, déjà, le rôle à moi, bistrot, mon oui, bar, mon donc voilà. Et un basket, c'est Zawana, ok, voilà. Merci. Un petit meilleur quoi, quoi. Meilleur quoi. Mais na baoba no baoba te malelo ba mo na ngote ke kufa na baoba vivaki ambiance nango à l'époque ba père na biso ala ba kokoba na biso bangonde aujourd'hui le ba koloba ke mbanzango ifudi donc peut-être bangonde ba koloba voilà merci. Voilà, merci beaucoup, chers internautes, et toujours continuer toujours. Voilà, au monde, toujours à on a ville, il y a Banzango, mais il y a toujours dans le quartier, et où les amis locaux là, et Gombe, il y a Banzango. Donc voilà, awa, toujours une route nationale. Donc, awa, au monde, en tout cas, les gars, toujours une route nationale numéro 1, et où il va, en tout cas, au moment là, et où ça va Matadi, et donc, il y a ça. Voilà, c'était solo. Ah, devenu la route nationale, moi, l'Iloba, et la bande de Hollande. Ah, c'est vrai, la quartier non qui va toujours, donc, ville en bâtiment. C'est pour ça que c'est au moment national.
toza sur route nationale liboso na biso tomona gare kala mingi te bomona ngo gare ya onatra otraco na kala otraco ezalaki otraco na kala ok lelo koma onatra ok o bandako baja onatra banofanda o bandako baja onatra ok donc soza engagé na onatra bapesi yo ndako ok ndenge tomona baka onatra. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci, Bandeko Tubolanda Biso. Merci, Bababone Tuoyo, Balinara Biso Telnet, Bodon, Nena Tuboloba. Nous sommes ici à Congo Central, province du Congo Central, précisément. Nous sommes ici à province du Congo Central. Voilà, dans la Gombe. Les alliés parmi Baba Oyo et Salara Sirfe Awa, Nambandaou. Donc, actuellement, ce qu'on est en Nambandaou, Romona Gombe, donc ils allaient parmi Baba Oyo et Zosala et Sirse Awa Nambandaou, donc ils allaient le gola Nagisa ça se retrouve bien le gola Kingucha et Baba Capella là-bas. Donc voilà, donc il y a un mot à venir à Gombe. Donc, merci beaucoup, chers internautes. Merci, na papa Paul Mafuta, depuis Hollande. Merci pour ton soutien. Merci, papa Ricky Bazika Japana, na maman Angèle Dondo. Merci pour ton soutien depuis Londres. Et pourquoi pas, na papa et papa Nabiso, Freddy Kalidja, depuis Allemande. Merci papa Freddy Kalidja et nous sommes ici à Mbanzangu. Yo osamona Mbanzangu, ozambo kana yo, osalaka abonné monene ya émission au 3 Exa Production TV, hôtel à Rakissa, hôtel à partout au la Saka. Mais aujourd'hui lelo to kiti awa na mapele na yo, na mboka na yo, na ville na yo ya Mbanzangu. Vraiment tikela biso commentaire ozamona Mbanzangu osalaka abonné na biso kolekate tout le monde a manqué, pas un Banjamou, et Pélé, ils ont venu de Mouni en toi. Ouais, le coach, ancien gouverneur. Ancien gouverneur à Tumatouane. Ok, ok, mais c'est ce qu'on a tout le monde. Ingénieur, tu as Tomatabo to mona ngoy fi o batebele batanga liste voilà batebele batanga ngamoko et personnellement et nazali pe recevoir indice du sengomuka tutanga piwana donc voilà donc awa tout ça toujours quand on a kati ya ville ya Mbanzangu donc ça toujours na Gombe ya Mbanzangu donc oza mwana ya Mbanzangu oza na États-Unis oza na Paris France Belgique oza na Canada oza na Miami na Norvège Suisse aux Hollande, aux Bruxelles, partout aux allez abonnés à chaîne au la narabiso naba interview pe naba événement na biso nyonso auto tournera na Kinshasa et aux allez première voyage na biso et équipe na biso ya 3 Exa Production et déplacé et quitté Kinshasa province de Kinshasa et il y a la province du Congo central il y a ba Congo. Donc, c'est une province qui a Congo central, balobi, oezali, et bandé. Donc, il y a un fongoli, ba province, toko kende ba kananga, toko kende ba lubumbashi, toko kende ba province, tout oezali, awa, na République démocratique du Congo, à travers cette émission, on te reçoit un bino, ba partenaire, ba sponsor, boyabo sponsorisé biso, pour faire cette mission, ma kasi, pour réaliser, ba rêve, ba mission, ba idée, oyo, les amis, on a 4 il y a chaîne Oyo, 3 Exa Production TV. Voilà, donc, toi, toujours dans Banzangu, et dans Gombe. Donc, le lobby école Mbis, il y a un Mbis, tout le monde en général, moi, vision. Donc, voilà, les amis, école Oyo, Mbis, du Singomoka, pour les alara, on a vu, Batébé, Balekawa, Batangawa, Banadino Botangawa,
bato bele batanga bo voyage bo sala ba 10 ans libanda ya mboka ba 20 ans ba 15 ans ba 30 ans okita mbanzangu ngokenda et à travers cette émission biso toye tozola sabino mboka na bino banzangu. Donc voilà, indice yango, indice Nisimomoka, yango école, indice, et voilà, indice Nisimomoka, école Ladino, yango, voilà, ingénieur Arobé Minabiso, panneau donc, SCP, et donc 13e CBFC, donc Institut Nisimomoka, indice PB 122, donc Banzangu, donc voilà. Grand prof, moi je te connais, aux alliés parmi bilogi oyeye bani awa na Banzangu d'ailleurs ndenge ozoleka boye ba natif ya Banzangu bazo comprendre même au ba moni première fois soko ko se présenter. Oui, nga nazali c'est François, nazali professeur comme vous le dites, naye ko naye musala meto moni moi koko somo ya mbula to ko tele mango tozo landila balo bazali banda po to encadrer bango po eza parti ya devoir na biso toko tika bana wana te sur mbula eza wana mais na sepeli makasi mingi na kutai na yo ça fait longtemps ngane bika kenda mikili oto zalo kaka aw siko na sepeli mingi tika tuna mikili no de tune la na prof kaza kana micro na yo wana yo zala nango kaka ngavwa na ngo ya nango yo zala nango. Grand prof expliquer bana Banzangu o bazana ba États-Unis ba Paris, ba Belgique, ba Bruxelles, ou expliquer na bateau, ba moni Banzangu pour la toute première fois, aux wapi, précisément la quartier Nini, et puis dans la province Nini, na ville. C'est vrai que dans la Congo centrale, dans la Noki, na katia ville, ville tika ba Belge, ba Mindeli, iska ba magazio bo mona, bo vanda kala na Banzangu ba gazio bo mona zala awa marke tika lake, bon, faut na bisote za makamba moko, ele kabino bo yebi o eleka ba désordre eleka na Banzangu. Siko ba magasin kala ba mindele bazonga mais biso moko be zo bunda to zo forcer ko tiaka mo ba maison na biso moko en tout cas bino boza ko boza décision boye boko trouver Banzangu ezo lata vraiment o zo benga ke bilamba ya sika donc évolution ezali boko za na déception te vraiment to za na kati ya ville na Noki so na telemi na za liboso ya d'école to zali liboso ya Institut Nisimomoka et puis école primaire Noki yango pembeni awa école primaire Noki yango Nisimomoka yango vraiment oui comme appendix kaka edapa na biso moko boye po biso toza na section pédagogique awa bakendaka pe bana kosala ba visite kuna ba assistance na kosala ba prestage na école eza na pembeni mais botala bino moko bozomona ndenge balabala ezali ke eza vraiment Banzangu tozama na kati ya ville moi nini wana boyeba ya kala wana yele wana ezala kaka en tout cas boza décidé je crois vraiment c'est ngai monsieur François voilà ne boyebelika mais ba mingi ba yebeli ko ba monsieur François ba suba bano benga na kala mais c'est pratique mais siko ba mo benga papa formateur pour so ko former na so ko leka ya ngora de papa formateur natif de Banzangu ozali o biso bangunga to lobaka kisimbi kya Banzangu ya batu ba collègue ba camarade ba leki na yo ba voisin oyebi bango ebele batika na Banzangu to bakenda ba mikila pote beli lelo ba olanda yo ba olando ba omona yo ba olanda yo ni so eza blague te ba omona yo okolo bana bango ni vraiment biso ana Banzangu toyebi balobaka na Kikongo boko comprendre na bilimi boko sakuna balobaka vombemba vo wele mbondolo fuma vo wele tala kunima kakizoba ko ngangu za kuendela lutuvutukilanga dia tusadisanga bomela biso mwa aide mwa lisungi mwa mikemiki wana tuzo kukatia sio bilobo tie vraiment Banzangu pele liboso pour Banzangu ekoni liboso eluka pele salisi ya bino bato bokenda jabo sala ba kombo sebo ye place moko boy ata moi bon en passant je dis des mètres beaucoup à place oyo te moi si mes ali to tongo boy il peut s'appeler moi play na Banzangu ko tombo makaka vraiment bato bako sepela nango yango na ngo yebisa bino bino bazana na mikili kuna to dike mikili koma na passe mais muke kaka na muke ka photo kwa ko sala kama moko boy pour Banzangu ke vraiment liboso ninge salela merci beaucoup voilà merci prof merci Tosepeli prof déjà dans la bateau yo bako bengo parce que aux ali monument ya Banzangu il y a déjà belé au babimamboka o bakenda tombo tala yo bakomona yo
et moi numéro ya contact na mutu mususu abungana na prof na moni mutu na ngai akoko benga yo boko kosola moi numéro ya contact vraiment mingi pe baza ba ancien élève tangisi parce que ngana bandi musala depuis 1998-99 na bandi kotangisa o veza presque 27e na ngani na ngai bino bato boni bozwanga numéro ya ngai ngoyo 084 61 lisusu 61 tobakisi 104 na zongeli 084 61 61 104. Voilà numéro yango wana toza ba ingrate photo solo la ka toyebanaka biso toyebaka bino kuna bino koyeba biso awa implique sona tozo luka so bokomo me eza dépendre avant intérêt na ngai pone intérêt biso so bana manzangu yo sala biso bien vraiment et comme ça la vraiment ici pour biso nyonso. Merci grand prof. Moi un mot ou deux mots na chaîne oyo et outi ki sasa et sali voyage et yé kosala reportage na bango na ville ya Mbanzangu pona ko satisfaire ba abonné pe ba fanatique na biso oyo balandaka biso bana Mbanzangu soki bokolo wa vraiment pona chaîne oyo d'abord on va pona éthique ya média ponga pe na zaka même na sali quand même qui animateur pas journaliste animateur na radio Vuvukieto na sala mingi bino batu bozo ya na chaîne oyo c'est bien toye bakrake na kata chaîne on ne dit pas n'importe quoi na kata chaîne baswa na kate na kata chaîne balobaka mabete chaîne ekokomiso mvua mana vie chaîne au salaire de kangisi au salipe prison yango photo zalaka na éthique na déontologie ya nini ya chaîne to lembate na ligne chaîne kota pe partout po mingi balukaka chaîne to kolanda abiso chaîne mais comme to moni pe oyo tshado mako talango peut-être quoi pouiller pe chaîne mo faut kene liboso c'est ça bo lembate awa kakate bo suka awate ko mesa bo na moni bino biloko moko ya mama kasi boko tatina kati vraiment boko na chaîne oyo boko za bato belé ba sponsor voilà vous allez bien vraiment na CP na chaîne ngo na CP pour trois salutations ya bato yebi ba proche na yo ba kenda po vraiment na zo pesa mbote pa ya na bola Belgique pa ya Bernadette ye azape mwana Mbanzangu botama na Mbanzangu na bosani pete Aubrey minetamani Aubrey de Amérique ba mote na ye ba frère belé ba sakuna vraiment comme c'est à l'improvise prochainement donc tanga bilonyo so bolimbi sanga ba mote na bilonyo vraiment merci beaucoup cher internaute toza toujours awa na negoto baki toza toujours na quartier Noki awa na quartier Noki tozo tambola na ville donc Mbanzangu mais ko ville oyo ya Mbanzangu bisika ba mindele ba belge ba bita ba tonga des places to tamo bon mundo tukozwa professeur moko na institut Disengo Moka indice awa tozongi et tozo continuer awa sko tozo kende sikoyo vers ndaku ya ancien gouverneur na biso Atu Matubwana déjà direction na yangoyo déjà ndaku na yangwana tozomona liboso et puis tomoni ba drapeau et voilà et ça te solo et touti kozala na moko ya ba professeur et bien moi commentaire et puis moi robakisa il y a trop en tout cas tala la prof non il fallait bien et puis on a rappelé dans l'école primaire école primaire sala batu belé batanga école primaire Noki oyo balakisi biso wana ezali en face ya Disengo Moka ezali nini en face indice wana indice kaka application ya kombo na ngombo boye kenda auto lo indice en face na bâtiment wana primaire ce qui primaire le vélo moi sko Noki de donc école primaire Noki de donc voilà toi on est là que na hôtel d'or donc to moni pancarte hôtel d'or donc ezali parmi hôtel ya kala bachino wana bachino bano batawa to faire visiter be batu et pas ya vous donc voilà merci beaucoup chers internautes merci bana Mbanzangu bozali kelme belé bo aimer bo commenter bo ya vraiment mo bondo oza mwana Mbanzangu koleka te tika commentaire olingi pe ba visiter ndaku na bino ba visiter avenue na bino parcelle na bino oza mwana Mbanzangu koleka awa vraiment benga biso numéro na biso zali wana actuellement tozali awa na Mbanzangu
Voilà, donc merci beaucoup. Cher internaute, awa, lobby Epeno Kide, Epeno Kide, awa, tout ça, ya Nakuya, ancien gouverneur na biso ya Congo central, Atuma Tubwana, résidence na yango, donc résidence na yango, et donc résidence na yango, résidence ya honorable, azato honorable provincial, honorable Atu Matubwana, ancien gouverneur. Terrain, ils auraient dit place, voilà. Ça, là, entraînement, karatéka, débat, chinois, avec la référence, mais négligé. Voilà. Donc, Koufa Nangoga, basket, c'est mini-sport, entraînement, karaté, judo, Koufa Nangoga, négligé. Donc, voilà, merci. Et tu continues la mission. Merci, Nabala Mbanzango. Merci partout vous êtes na Mbanzango, partout bozali na mokili, bozali moi na Mbanzango, tikela biso commentaire, moi na papa Simon Kimbangu, bino tuba na Mbanzango, bozola émission oyo, vraiment botikela biso commentaire, tokokota na biso to bimela boye, polora de to yela ki boye, tokota na biso dom, voilà, awa tokoti sikoyo nzela, to bima kuna et tokoma sikoyo to leka hotel dom yango. Chate solo te moni Mbanzango, 3 exécutifs na Mbanzango et ninyo kolo bana batu bazota la biso et surtout et bana Mbanzango et puis na ba paya oyo mbala liboso ba moni Mbanzango à travers cette émission. Vraiment na saluer na maître Kabo Akabo. Champion Kabo, nous na gbe simbi kangu. Batu basala na catch. Voilà. Na moni peta tampo ya champion. Champion tampo ya toujours. Te mona ye takutana na nzela ke teka mabendela te mona ye na nzela tampo. Voilà, continue là. En tout cas, maître Kabo Akabo to bosana yote. Tous ensemble donc bo visitera fe biso ne to tikala awa na ngambu to na hotel dom sawa das bashino na ozala bashino bano sala loso na loma kala na kala ko kala bano futi la awa hotel dom donc il va la place na ya historique that's more historique hotel dom voilà. Merci Bomoni Tozo sur la toujours Nandeko Sate Solo ya Zali Bongo musicien guitariste et belé ba bien la casquette ya guitariste musicien oh la beta ba reparmi Tozongi Boye Zela mo na ngato manzela parquet photo parquet Boye to bimi parquet donc voilà merci Totambola toujours Nyoso Hotel Dom ok Hotel Dom voilà. Voilà, merci. Nabino tout bozota la biso, boza tellement belé liboso ba télévision nabino, boza tellement belé liboso ba écran nabino, boza na ba autoroute, boza na ba bisika bipa nyonso zali, ozola na biso to pesi bino mbote, communauté 3 exa production mobimba, bandeko na biso tout bazala na biso, ba benga na biso tous les fanatiques o nyonso balandaka biso à travers cette chaîne 3 exa production TV et 3 production TV 3 exa production TV to vie ko sala descendre to tikina Kinshasa et to tikina province de Kinshasa to yena na province ya Congo centrale na province ya Congo centrale et ville où ezali ciblé par toza bongo na Mbanzango et au prochain numéro koya tokokoma ba Matadi, au prochain numéro koya tokokoma ba Kimpese, au prochain numéro koya tokokende ba Boma, ba Mwanda, ba Chiela, au prochain numéro koya pe tokosuka ka Kisantu apamba. Ye poza mona Kisantu o sepeli pleine émission benga biso ce qui peut ko financer biso to ye pe to tourner pe Kisantu to tourner pe Panabino to tourner pe Kimpese to tourner pe Matadi. Donc voilà, donc Congo central et bandi bongo na Kasangulu et suki tina chela. Donc voilà, biso suko awa tout ça bongo na Mbanzango to leki Kasangulu to leki ba luila ba madima ba tampa to leki ba Kisantu suko tout ça bongo na Mbanzango. Voilà. Tokota ko voilà. Tozoni voilà au nyonso ils allaient toujours ba venir awa na kati ya Mbanzango. Et surtout que Bobo Sonate, tout ça toujours na kati ya quartier Noki, où ezali ville ya Mbanzango, donc Gombe ya Mbanzango,
basite ezali oyo Gombe sikoyo ya Manzangu sate solo na bato oyo bakenda mikili ya poto kala ville ya Manzangu ekomi propre te ekomi salite te ville ebebi par rapport ni ezala na kala bamatiti boye ezala très propre ville omi négligé ville neva négligé donc ville ebebi donc ville etikali si propre te assainissement eza te propre eza te donc yomo bomoni tokomisa na parquet mais parquet général en Manzangu parquet général donc place ba institution ya Manzangu ezali ba photo kadeko awa kadeko donc voilà oyo kadeko totelema mwa buke donc voilà awa na ngambo toza na parquet général ya Manzangu donc place ba magistrat babandi procureur général abandi bavocat bamagistrat donc parquet oza na problème bato mpe bakotaka prison na problème à l'état donc parquet nde tomonaka grande stand de Gombe donc sikoyo grande stand ya Manzangu yango oyo parquet général selon histoire na ndenga kala soki tozongi nsima ezalaka bandako ya onatran voilà awa ezalaka babiro ya onatran nde sikoyo mobutu ntango aye nde bakomisaka yango parquet mais ezalaka na biloko ya onatran donc soki tocomprendre bien ville oyo nyonso eza espace à 80% ezali espace ya onatran ok sikoyo na gauche na droite na biso olobi toza na kadeko c'est-à-dire na bato bayebi te okoki explike bango kadeko eza épargne ya mabongo nde tomona bafinka na ekisasa nde sikoyo kadeko merci beaucoup cher internaute tozocontinue toujours et tozokoma na biso mpe presque à la fin na quartier nopi awa na ville ya Manzangu awa sikoyo tobimi route nationale voilà oyo namu na biso kuna onatra donc onatra yango wana donc voilà moi mona onatra bato bakotala mpe onatra onatra yango ebebi ebongi eyebi ke onatra ezwa mwa bese mais na bato oyo batika onatra kala bakotala onatra mpo onatra oyo ezalaki bisika tozoya tozoleka tozolisakana na bazamba wana tu voilà awa toama liboso ya parquet moyen mo mpona onatra ebeba mais grâce ya président na biso Fati ozomona yo makambo omozonga moke tosambela bine zonga po compagnie oyo esalaka mbanzacompagnie bine esala mbanzango eza onatra so batia na mbanzango cope ezalaka te cope na biso eza Congo tosalaka mingi jardin babilanga mais soki onatra ezongi omona ke mwa baaktivité ezonga epuis na osenga mingi omoni bato baza na poto mingi bapartenaire omoni basociété ya mike mike mpe boko ekoya mpe awa ekosima mpe bakele tosengelaka biso mwa babiloko wana ekoya mpe na mboka na yo yokenda ebosana mboka donc babiloko wana soki eye mpe esala mwa bien akompagnie oyo efongami kuna carton ya tomate akompagnie esala mpe po tomate yango mo esalamaka nango deja ozaka kotie budget manoko voilà tokotie na biso tomoni deja onatra awa nyonso toaka na parquet kaka voilà eza nde ndako eza nde ndako oyo te bâtiment ok wana mpe parquet ope parquet ok voilà merci beaucoup chers internautes merci na bandeko tu botala biso merci na bandeko tu bolanda biso précisément na bana poto bana Paris bana France bana Bruxelles bana Belgique bana Suisse bana Hollande bana partout bozali na monde na mikili ya poto na pays d'Europe topesi bino bambote ebele na bana ya Manzangu yo mpo ozali no mwana Manzangu te mais oyebi Manzangu à travers Manzangu nde odécouvrir babiloko ebele awa emoni des jeunes INPP voilà babiloko omona bapancarte voilà merci donc parquet général yango donc parquet yango tomoni bakomi tribunal
tribunal, voilà, les grandes instances, voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Merci. Voilà, route nationale numéro 1. Vous demandez à grand cas, vraiment, Kendege, Kedeuta Matadi, Baboma, Kedeuta Kinshasa, et vraiment, Kedoro, et Zozonga, Bozo, Kende Matadi, des gens qui ont un nanga, et d'autres qui ont un babi, Babishi Amoyo, Boshi Aboma, pardon, Boshi na yo Gara Mandangu. Gare ya onatra o nyonso bomona oyo lupango ya onatra na oyo gare ya Mbandangu au parquet dans yango tomoni parquet des grandes distances de Mbandangu donc parquet yango oyo donc parquet des grandes distances ingénieur omoni parquet donc parquet des grandes distances de Mbandangu yango oyo donc voilà oyo na ngambu boye lupango ya onatra gare ya onatra donc voilà merci et ça c'est solo merci na ndenge ya biso na mboka na yo Mbandangu. Merci le Motambusi biso na quartier Noki awa na ville ya Mbandangu et biso na biso comme na biso na suka et mo na batu balandio et mo na bana Mbandangu et mo na population bazali sur place awa et mo aussi na autorité na biso et puis ba ressortissant na biso oyo ba uta awa na Mbandangu ba botama ba kolia ba kei ce qui moi liloba ya malamu oko koloba na bango to ya motivation to ya encouragement oko pesa bango to message oko pesa bango à par rapport ya état ya mboka na yo Mbandangu ndenge komé tu vas merci pour la parole pour la pour ba Mbandangu avec des c'est donc tout ce que bon bango tout kola na bango puis na peo ya kia mamba loterie na ba tele ba kenda donc osenga na bango ne bakenda wana babosana na biso te po dernièrement to lisolo moko boye toyete koyamba na fille moko boye yasalaka bafilme amona Mbandangu abona kriste roi me yalongwa na Mbandangu na age ya 7 ans ok ayebi lingala te ayebi kikongo te ye anglais kaka ok me nzambe atungaki ye ayaki Mbandangu po aya ko atungaki na mboka na ye kwa aza na makambo kotunga sale ya spectacle ya baartiste emoniki aza eza na mbula te aza kuna siye aza mwana moke me abuleli kama na bamileli na domaine na ye donc yango tosenga donc basipenaka biso makambo ya miziki ekufa makambo ya bale ekufa stade ebeba donc omoni miziki eza échange makambo ekoya apartir a bokosala échange ya voilà culture eza culture donc yango etekaka mboka tokosanaka culture te bino boza kuna esobozaka bana kikongo esongela bana ndinga ya mti beno bayenda donc kalutuvilaka lipo topina manano voilà nakopesa te numero na ngai voilà yango nalingi nakoma wana mpona cité merci émission na biso lelo mokolo lelo balobi te mpeza ngonga émission na biso lelo tobandelaki awa tobaluki ville mobimba puis tozongi mpe kaka awa toza na nsima na biso prison ya papa Simon Kimbangu yango oyo awa toza bongo na route nationale donc merci na bino tu bolandaki biso merci na bino tu botali biso bo aimer bo partager bo commenter actuellement tozali sur place awa na Mbandangu benga biso olingo benga biso to visiter avenue na bino to visiter lupango na bino to visiter quartier na bino o peut-être que eza na calendrier ya tournage na biso te benga biso numéro na biso ezali wana tozali na Mbandangu ba séjour na biso actuellement tozolekisa yango awa na ville ya Mbandangu merci na ingénieur Augustin Tominda le muluba le plus civilisé du monde totamboli na ye banda ville ya Kinshasa province ya Kinshasa qui te commis en la province ya Congo central la ville ya Mbandangu merci na bino tu bolandaki biso merci na papa Freddy Kalidja depuis Allemagne merci na papa Paul Mafuta depuis Hollande merci na mama na biso Jolie Ngumbu depuis Paris, te fais sur ma montée. Merci na papa Ricky Bazika, Japana depuis Hollande, na maman Angèle Bono. Merci na papa Nabiso Alain Panda. Et puis merci na ingénieur Ko Michel, na bureau, na technique.
papa ingénieur Koé Michel, merci na ba technicien au batikani na Nitiasa baya wate pour te yeka mi balenga na ingénieur Augustin ngana za liboso ya caméra la bino papa Sano Bakara Kuba présentateur on la message pour présenter bino ba quartier et puis la Kinshasa. Merci Tomate, merci na bino tout émission to dédié à moi na bana ya Mbanzangu, un mot de la fin na natif ya Mbanzangu, numéro na ya contact et puis le bayasuka na batu ba Rolanda ba master ba camarade ba leki ba yaya ba papa ou ba yebi ba kenda ba ko contacter d'abord ba dina numéro ya téléphone et puis mot de la fin na yo. En tout cas, merci pour la parole. Mais oui, que mutumo akamwa lobi ameneni batongo ba lokala ingala Faut du Congo. Mais tu vois pas qui Congo. Donc là on est mundinga tiboa. Donc mon numéro di am 243 089 85 37 163. Mbutu bididi ya kampasi bato makanga 089 85 37 163. Donc jambo fete vova beno la yena kalitu yambo diko beto donc tenanga kuku kumbantangungu donc bantangungu yena pata di musi ya historique selon mambo malti selon pe mambo mampe donc fatu na unimeto lekamona prison ya tata kumoto bangu keto malgré bankaka ignorance bankilakana katulendi kilakana nga nani simsu ya vata po bakongo batidi kaba mundu kazeyu kilalwaniko kazeyu vata janiko or mbiyena donc katulendi kilakana mafata metoko lupila donc c'est un peu ça donc beto tonakoto kumbanzangu développer un peu mon tilani maleme on chama tokaleza ya matiati direno bakala matiati direno direno bantu malo kama kelezo tomatesa mais buti taxi za kuma taxi za propre ni moto pesisidi donc tufata un peu mon développer maleme okay en tout cas tu yanga lele mchen beno le na kwanda tute na seni to malade na seni la soutien na scène yenda mtoa. Voilà, merci beaucoup. Bye. Au revoir à tout le monde, les natifs de Mbanzangu. Petit Bino Bambote Bele, au revoir. Tokutani au prochain numéro, quartier Moussousou, Kaka Awa Mbanzangu. Actuellement, tu es Mbanzangu. Tokutani, Kaka Awa Mbanzangu, na numéro d'Alikoya, na quartier Moussousou, mais la Petit Bino non, quartier Zoya, et vous la quartier Sonankulu. Tomona hôpital général en Sonankulu, Tomona ba Nyoso dans Sonankulu, au prochain numéro dans la quartier de Sonankulu. Bye, au revoir, ciao. Beto tulweke, kangungwa se songa chile.
lokola tie to tusolela